wana laissez tomber banzela wana laissez tomber ezaleli wana nabondeli yo nafukami ye laissez tomber banzela wana laissez tomber ezaleli wana gome il faut gommer bakoti nyonso ya yo osala laissez tomber banzela wana laissez tomber. Voilà petit papa. Moi nous autres on a fait ça venez. Merci. Bien tard là. Non. Hein? Non, yo pas musa basa note. Te maman n'a pas musa kio. Que bon on est normal. Papa est propre, on n'a pas musa kio. Moi là je la pas musa vite. C'est fou comme ça. Oh, maman n'a pas musa basani. Moi, mon école n'a pas basani na mesa. En tout cas, ma kélé les trois ensemble. On va pour vous bien le soir. Très fou. Sambela liboso avoka matablo yo so tiblo na kokumiso sambela Isso sambela ko sambela yo lo bina ngaka il va attaquer moto il faut mi battre ils ont un mouvement. Faut ajouter. Pourquoi tu restes bouindéni? Encore pour dire Nicolas, on voit quand nous sommes là bas. On vient à son bon, vous avez combien de beaux sauter, combien de coups, il y a manœuvre pour la niveau. Nous allons y aller. Il est loin en tout cas à côté. Combien de manœuvre? Bon dia, autant là où ça en tout cas le vous c'est pesant. Comme les autres ça. Voilà. Et puis hein, ils ont alors moko ce que Kofi et Sili. Tu n'as pas battu là? Comme battu on a biloko to tibi son mignon sur toujours dia. Il y a seulement un peu à poison on paye côté comme ça to Kofi. Et on tourne ça une parce que dès que nous avons si nous battons comme souvent la salle ou ça va t'en c'est pas qu'il faut les battre dans le corps. Il y a un avant au sambela qui kwedi. Mama kanisi nazo so bandakala. Mama kanisi wana nyoso nyongola ona mutema likamsuke seleki okomi atomati na mbeto nini kusenko bala balula dra ko pupola mwenda na chambe nabo mate kana mwenda. Okomi bana lezo ko. En tout cas, il fallait que ça m'a sens n'a qu'un sama. Ils ont répété tout pourquoi tu es bon qui n'est pas bon. Quoi dire? Au sambela kati. Dimanche on a ramba nzambe. Nzambe gana kutu na sumo belé to salaka. Metango yo seli bolimbisi abosa ni nyonso. Yo za mutamukili ya saliba bango asali mabe. Limbisa bango.
ba basali yo zona normal moto penda bo ya koli da kata ndako na ngai ngo sa complot ba mpazo ngana kufa moni ke nzamba lingyo nzamba lingyo abimisi ba mon poa ça va ça là qui ngome nzamba bateli yo so la kufa kimbe na big ça va na lim ça ngone so o ouais bo liangote o ouais liangote il faut que ça bon tika ba bloko wana e butu ngana penza ni le banano wana kamwa kana kana ni ba ma kamyo so za ko ba mote ta le ndo ye donc il est bien déjà ngana ye ba kamo alors voilà et pas complicité ça donc c'est normal ba la kulira dans ta koyo hein o yebi makambo o yebi sangaite e puis ba ngai lia oyebi ko yebo ngana yebi yango nayebi sayo ezate onga bien mama masase bien na bolingo to solola ki ke boy na bote on a zaye ko mituna ngai moko fundaza okende pa docteur na sabota mwana ngayo mais bana to balinga na yo nazo joaze mité lokote soki na kena ngai fa docteur bana na za bien nazo bota te pour ngamo azaye ko mituna est-ce que ko di vraiment ça ko yeba te nami ya bana zo buta wata ndako na mi ba na ndimi moi ça il a agisiga abonti bana la mission na ngai moko na mi ba lena yo mo ne ke ngore ma pas docteur le bébé mo de kota on va dîner si on va dans ngai lia kana ba limisa bato moi docteur ba na mate ke pona yo na za ko ba pona ngai ngana zo ma pona ngana za ko mona ke na za na nga bien mais pona ina zo azemi pa ina hote et pour que ça va te ko zo azemi pa na mate Vous savez, vous voyez bien. Il y a un parti, mais ça, c'est le bénin, il y a avant qu'on fasse le bénin qui est beaucoup quitté, il y a des bénégots, on lui a payé un fan. Et c'est Syrien, et c'est le Sanani. Et puis, ma commande est bien dégainée, ma cassie. Tant que tu dois zombie, il y a des gens qui ont été là, ma commande, ma cassie. Parce que tant qu'on a eu été, il y a une boîte. Mulungwana na masasi ngafuna kanisa bongo te zaki papa nakamba kanisa bango les ana mutelo basala ki nzamba confondre bango ce que yo kanisa bango pona ni bazo futa o bango ba bongo so nzamba confondre bango peni bana mukilite c'est pas parce que kanyi na so bango l'école mais yo tika nzambe ne a punir bango ke yo muta mukili na mona kana bomo nous avons yo raté faut yo raté nous besoin de l'amour parce que moi le rôle là va pas y avoir hein comment on a été moi on a qui nous empoisonné yo on va empoisonner parce que de botier et bango on va aller bien la botier bango c'est normal qu'on va empoisonner à côté que ce moi on va aussi la volonté alors pourquoi nazo bango limisa bango le roi bazawana eza satan ta côté avec bango mon peuple mabe kota ki lekit et l'équipe passée na bota bango te basa sur on va dire que la bota bango te c'est pourquoi pas ça répond pas qu'il est pas qui pour soit avec sud qui gagne la bota bango ça à tentative de composer ngate même son numéro de volonté ndinga na ngite o ko misa bango elo na sengi no bimbi sala bon mais qui peut être salaire tu vas vous foutre un boulot ça va donc makambo nyonso ndenge eleki wana ozokoka koexplike nge eloko te pardon te excuse te ozomona nge eloko pamba yo kokobosana eloko te nakobosana eloko nini makambo ndeni wana yokoki kosala dudu mwasi na kati ya ndako ya mobali soki tobotisi ebela bana ndenge wana ozomona ngo normal mpe moto mosusu te dudu ya solo moto mosusu te kaka koedi ozoka mosala bikambo ndenge wana ndako na ye na mwasi oyo aye ya ndako papa ya makangu te. Bon, ne me rappelle pas ce qui est passé. Ne rappelez pas que ndengeni. Nous sommes dans le cambo c'est grave. Na moni c'est grave. Ici il était tout seul le requin. Bana mi satu wana so boti c'est la kati ya ndako ya mobali na liko lobani. Donc azaki deuxième bureau na libela. On so menga ngape na ndako wana. To sa lokola camarade biso na bango. Ana dudu. Ni bango ko kinitena na kwa zo papa. Kindo kinini. Era nyonso wana vraiment na nyonso wana so mona ngopama. Bana wana awate. Awa bana wana te. Ataka kujua kunua na landaki
na azali awa te nazoyebisa yo na motema na ngai aza te aza koexiste te nayebi bango te na basalaire wana sokende kozwa wana nanti mingi soki yango wana kokokisa bato nyonso wana ndako nakotala salaire Maman, je comprends que tu as volé la haine. Et pas vous avez la haine. Le bindenge moko. Donc ceci non ma casse que les gars les acolia l'homme sousté. Le bindenge moko finalement. Hein? Tu n'as pas vu là. Est-ce que papa, osa penza tata na biso? Soka zali tata na binote landa ki kuna ni. Na batla bino logique na lingite bona na biso. Motika na bekuni para bino na binote. Na ndiko ni kamuni. Sans attendre sans nouveau na pierre na somba tali pana dendo. Nous avons bon côté, nous avons qu'elle fait étrangère pour notre assurance salaire au bima. Nous avons que coup de makolo. Bon si vous oyaki na ochap so boloko. Oyaki ochap so boloko on fait souffrir biso. Et papa peut dire on était à l'aise. Et là tout aux gens ont besoin de ça aux yango. Lobi na la ligne sala. Ni t'étais bonne volonté à maman yo Laetitia Moussao. Nangali na la nzala. Ça va, nous avons les sous qu'on a. Nous avons les sous qu'on a. Ah, Bonico. Yango te. E bandite ma bima okay. Biso mabungu awe besana. Ba estomana biso ni sose konda na ngoko. Lokola ba ko kota na ndako yo na ndai kaka na pekisa ke na ndai papa. Estome ko konda. Le col là. Yesu kunyi. Masa ndo ondo meninga ngo. Ha? Kotela to sasa mna ndo ondo ngo. Bona bela beba kite tenga mabano beninga fanda. Okomi la kato baniko finga bakiti. Bakina ba fanda te. Na bakiti za mno kwakoloba. Ko fanda te babengi yo. Bandu kila ko fanda pia wate. Pe komo na bino lebanite? Sio. Ndiko beba bakulela beba bogela fanda pa ngumba swanga. Me baba uteza kitoro wako landa hapo na nini? Sana kwa finga kenda kwa watu. Tunazola bana na bino. Na tumesana na ngwawa. Tumesana na. Olebina ngata mwanda kwa nani? Kilo. Ayeko kwa bana ngai. Alibaki atakupata vizuri. Sasa kwa kama tena fina. Meka tete meka. Ndakwa bebe ndo kufeli bana mwanda ngoyo kufeli. Ndakwa bebe. Baba dele mabobia kako ndima ndima mama papa bombe skolo. Baba bena bino kuna na pasi. Boko fanda pia wati. Nani bana ko tela ku tena ngwa gani sokwa. Nakusilisa makambo hapo. Aitita makamni aitita makambo mandaka. Mobali yo lula ndio yo. Mobali mapema bebe yo kufeli nini? Lazima ukilona yote. Bokina mbaya ngani kwa nini? Azanga resi. Mobali bala mbako bota mobali. Abuti mobali mabebe mobali bala mobimba. Lazima mala bino pe bomba te kama ndo sone na bane. Sasa mama sono. Mobali mama bangoto, sabi mama masaki. Na kama tina na bangoto. Mama bangoto. Kwa nini kwa baba bangoto? Mobali mama pe aina na bangoto. Ah, bengani bangoto. Okay. Taku mobali bangoto. Yesu mwana mnoko awa yo. Na ndako. Okondima. Yo nano le nani ndenga nano le nani ndenga kimkolote briske yo na mtoko lela na ndako pona no yebi ngate sasa sitoke hivi tukota shamba eh bobi ko ta bibi la kashi e ba koko shamba ndako yo fingi ndako yo so mi se polite ko tu so okota na dudue mobali kwa mabeo azabe kitote ba pauvre lali bien te na ba désir wana mo le ko la mo ke vandi
Oui, insomnie, nous voyons insomnie, nous voyons vers 2h30. ngapo kwa pongeza kina makasi na bamisara mingi zake bilelo biwana natari ka badana natari ka bana sumi na ngapi na pongina ya bajina oh fandi bonde Oui. Nous avons mis de mon côté aux habillés. Et à votre santé. Tu peux terminer. Mais la situation est bien liée. On est là. Nasa l'homme. Oh l'homme. Tu es une élite. On n'a pas oublié l'autre. Oui, mon ami. On dit non, comprendre le téléphone. Nous pouvons acquérir retard. Il y a un peu de bouton à prendre aussi la sauve mingi sous guiné na zoé baté. Tony na ya. Nous on a vraiment la retard mingi. Nous collons qu'on acquérir retard. Les autres sont des gens. Tony na ya. C'est que nous savons les arguments. Lobi na zeli lobi lobi film no balaksiki na canal na tala kitoko moite ya ki documentaire mobo ezaki couple moko bamindele ya bazaki alokola biso mosa mbali balingana mingi nenda ko bazaka bango mibale mobale mosa mona ke moni ke ndenge mbala ke musala tikala ka ye moko albi ati we moite asingaki na mbali na albi ba adopter mwana bazoki mwana moko tela bébé kitoko mwana ko banda zaki muketi azokola bazo filmer makambo nyoso yuka bamindele ndi bazala wana antuka zaki bien moite mwana wotia komi na âge penza ya mukolo balakisi ba 12 ans boy bani siko ko makambo na ndako dem mama bini pe azosala ba misala bani antuka zaki kitoko mina sepela ina moite na bana ngabia bani ko fale sonza zala kaka dazo ndo ba kutuma moko kana kata ndako sonza zala kaka ngape na tikala kana ndako boiza mawami so sonza zala kime na ebisa yepe na sugi awana zaye na ebite ay pana msoma kama wewe zala ati na programme ya film programme ni sonzo programme ya film wapi sur le bawah ndo bana zo banda lisoloti na sisi yozo kana yote sonzo si bala kombo nanga so nazo comprendre yote yani non nazo mimi nataka na canal wewe abipona kwa adopter mwana hiyo kuna programme ya film lisusu oui bon je ne sais pas nga ba coutume mindele mingi nalandaka mingi te kana ba coutume ya biso moko landaka makambo ba mindele wana bango zana coutume bango biso peut être mais ça m'a bête ngana sepeleki na mingi vraiment atuko so ba mesala kina mwana bike mwana ngone akomaki so moni mwana dogo tellement ko mesala na ba parents dogo il mwana na bango ko batu nyonso balobaki kaka so bato baye na ndo bazopresente kaka mwana na bango atukese moni so zonei tovanda boye omoni tolingani na biso meti ndenge mpe tozobota te toyi koadopte mpe mwana na biso te awa basala yango te fendro osala me omoni mwana okende kozwa yebi te soki abotama ndenge nini tutututu ezalaka mwa bacomplication moke na moko bango basoki bayebi esika abotamaki je crois que bongo eza na bandeko te eza na bandeko ya basi baza na bandeko ya mibali baza na bana tu peux prendre un enfant ou bien bavandi awa oyi ma famille na bendaka baproblème ozwa mwana wana mwana ya ndeko ntango okoma babien yango oyo bato mosusu bayaya baleki bakomi oyoka mitema mabe malamu kutu bozwa mwana moko boyebi na bino te owana kutu muta kotungisa te mpo azwa babie na bino muta kotungisa aza te ozomona bongo te bongo bazoki wana azalaki mwana ndeko soki tolina aza te tosisila kosolola tezokende ndeni oui entre bongo so bandeko na wana lobaka boza te koloba te alobi aza te loba azali te entre
auti na mboka songa ngate songa mo azate obana ko tozela Bueno, que van ahí. Si no hay visión hasta ahí, te yo lo vine. no vale eso que lo que me lo va a mandar toda la vida pues no van a saber Yo sé que bisa van a mo ko sanité, c'est tout. so tan so que no va a usar Ando con todo iba de gaite. Ah? Bueno, allez, tu racontes des histoires. La sanité. Maman zela mke so ngo zo school kenda oyebisa ye ke maria aza wana na mwana mwana nani mwana na ye ko ya sonzo mwana ya motu mosusu solo azalaka abekula ti abotaki mwana koye mokolo boye mais ozolo boyebi te nini mwana azokokula te ozolo boyebi te Voilà, tranquillité. nyaka tokende oyebisanga malamu oyo mwana nani elongo ya nani sonzo ya solo yo moto okomi koloba bongo okomi koloba bongo yo moto obebiselinga makambo kuna oyele kovanda okomi obatama na ndako ekosuka ndenge wana te makambo na ngai se bebi na yawo na mwana oyebi bie banda kalakaka wana 20 ans mobimba ngai naboti mwana otiki ngai osundoli ngai mwana nsima mpe oye oye kobala oyebisaki mwasi noteka oza na mwasi na mwana oyebisaki ye te nalobi ye mama limbisanga nani makambo ngo nini abebisela yo abebiseli ngai yanga makambo abebiseli ngai ya makambo makambo ngo nini oyo abebiseli yo makambo nini sozo makambo nini obebisela yo kasi lobati toyo kotala ndenge kovanda kaka boye Mabele. kasi makambo nini obebisela soki obebisela ye makambo sikoyo makambo nini obebisela ye Yakana. nakoya te tokosisa makambo nde awo poso olingaki na ye mpe oyebisengi banda kala nyonso tofananga na yo mpe oyebisenga dise kozalaki na mwana mpo lobombenga likambo monene Kasi yakana yebisa jote. oyebisanga nini te oloba nde awo esila yebisanga makambo oyo obebisela ye Yakana. ozokende wapi okokende pai moko te lokola nsi na ye okotrouve solution ngai na mwana mpo naza na makambo mosusu ya kobimawa te ozoyo ovandi vraiment mwana akokisi tina 20 ans ozoyeba te ke natikaki mutu na pasi ndenge nini balesaka mwana ndenge nini bakipaka mwasi ti oye kobala mwasi mosusu otie na ndako mpo nga nasufraka namonaka bapasi ya boye ndenge nga nasala nini luka solution nga nasala nini Est-ce que ngai tangu nalobwaki na kuva ngai? Nazalaki na mwasi, nazalaki na mwana. Nabalaka? Oh nani? Mwasi ngali boso yeyo. Oh nani? Makambo ile lekaki lobi. Ono wangalaki kuna te. Ozoya ko wanganela nde awa ekosuka wa te. Bozalaki na makambo banda lobi. Boniko. Yanga nazomona na ndako ozalaki na lezi nzoka nde banda lobi oyebaki makambo. Oh, ce n'est pas exactement. Puis oyebisa ngati olali no pongiti ozosala sala basambla lokola mutaza malade. Nakomingo ya ozobata bana ndako yebisa bango na zate oza te luke pa ya okeno sala bavali. Mais mama awa nde place pe nini ngana ko supporter na kama bana te. Bomo kama na bino ngana yebi yango te. Oyo ba ezanga sonza balinga to vani abiso zana. Abali yoko. Akobala biso mibale. Kwa yebisa kingate lokola yebisa ngati antokana na yebi likambo wana. Wana ka solution bani. Itali ngaite. Ngana zala problem mo na koloba. Ta block. Kutsa ko. Akote pawa. Akotsa wana ndako. Akotsa wa te bele kate. Te. Bilo okota te. Lero ndio ko bonde ngati fala yebisa ngava basala ka bongo peso ndata yo. Ma. Kotana ko ni mamuti. Atabli kuna na chambre kuna. Atabli na chambre ya rido rouge kuna. Tia kuna. Tia kuna vanda kuna. Nazo ni wapi? Sisi problem hata kama ndio kuna shida okay. Mais sasa zote tunasema kama zote ni wapi? Okende okuta ngaba bao. Oya kutupa solution. Mama adenda kunisa te wani foye bango. Oyo zanda kuna ngani. Esika bokuta na kuna soki na bakufa na bino kuna esika kuna sala libana na bino kuna. Mutaza azana abe okene ko linge soko soko kuna sala nini kuna okene lingo bota tina mwana.
En personne. Kasi tikala boko na ngai. Masasi yo kama sanga ye. Kasi nini lisusu ko papa? Ere yo moko bika papa ndenge azalaka soka yo kuto lisusu awa ba problème kaka. Mais yo pesa ni ngena na vanda. Na yebi me mikolo lokwa aza na kanda foko zana no aza akoma mwa bien quoi. Akitema motema bon oko ya na bien. Non na yebi yela te. Yebi yela te. Na banda kala. Banda kala na kina mundeko. Na kata mundeko na ko tester. Mera bimi. Na teke bizera libosa ya bimi. Pera bimi. Na yebi ko tika liyo moko. Na yebi horaire ya papa ndinga ndo azoba 19h. Na yebi yango bien. C'est pourquoi na yebi ko tika liyo moko. Boni kasi boni nzoto. Bozo seksanga sikoni nga zo tuno nzoto lo répondre nga ozo seksanga sous. Ah. Ça c'est. Enfin, au moins la génération ya sika, ya biso, hein? Les étoiles montantes. Tout ça c'est qu'on a un problème ko bomba ngote. Soko bombi en tout cas, o ko bima kibeka na non. Et au Makibeka, le comme opération c'est des problèmes. Il faut on le bango. La génération la biso qu'il faut le bango. Alors c'est quoi pour nalali mke na simba mutu nakayukuse nakanisi yona lamka boy yote. Oh, na kama boy mbetu yote. Siko na kombe nzoka iyo ndo zema ndoto nangai. Non, ataka zo zema ndoto parce que nazo lote. Zo lotanga. Eyo, ça fait normal là ndeko na moi site. Pour lotanga na za yana yo en plus. Pour lotanga. MCO pour ndenge ko sala malambo leki mais kamwa mabena za na ngote nzoto zaka malambo. Ndoto na nini wana tendeka yo kazi la wana te. Ndoto binzapo muni tika na ndinga batata o babomba makamu mebiso na ligne courbe tolinga ka suite na mkusa en tout cas nazo lingo penza. Masasi. Je t'aime penza. Nzambe. Kolinga yana leza problème te ngape na linga kayo poza ndeko na nga mobali uzale kinanga na vali na yo to vandi bien na linga kayo ko mi na nenga lukuta te wa je te na lingo kuna na nenga bien na nenga amour penza na nenga sérieux masasi voilà tika la ozo sekisanga te masasi olinga ngai masasi. Si je vais prendre mes responsabilités, je vais vraiment bien. Na yo responsabilité. En fait, il y a des circonstances, tokola ki bisika moko bon esengela ki na bengo yaya mais siko to bani ke yo za na papa na yo ngana na papa na ngai. Avec ta beauté je pouvais supporter ma tango wana toi mais bah c'est content sur bimi de nos objets n'a déclaré ouvertement que en tout cas ma beauté mon makasi je t'aime vraiment na ndako lingo pinza na ngaze to bandeko to na zo bandeko te c'est qu'on a zo lingo ma solo pour na libala ndenga bien na me présenter papa et pendant ce que bayi bayo hein ndenga sérieux et toi la aventurier te mana makwa non tu connais c'est bien na vérité. Sasa si bongo siko sema ilipati uchai wapi? Nani? Sema ilipati. Omoni ko zangi marbo ya webi sanga. Olinga na yo kiyo mais siko sema ilipati uchai wapi? Ovandi siko po kitamo pema wana. Non, c'est pas que na zangi dikamolo na yo. Mais nazo quand est-ce que nous avons un moment où nous avons vérité, mais nous avons contraint la vérité. Les partis, mieux vaut que tu les pongo pongo. Mieux vaut les pongo pongo. Les papillons. Papillons, il y a les papillons, mais les pongo pongo, c'est le moutou de bakanga, soya, col. Mais parce que les pongo pongo, au bout de la soya, au landais on paye, télémégout n'en était pas au cagnon on paye. Mais les partis, c'est plus que les pongo pongo. Nous tous les ans, les colos pas moyen. Donc, tu sais ce qu'elle m'avait dit. Ah, non,
omoni nalati naloti pardon balakisi ngai yo moto kobala ngai nzambe alobi boye nga nayebisa ntuka nga nandimaka boye te parce que po soki seigneur alakisi yo fo alakisanga mpe mais seigneur nani alakisi nga te alakisi kote mongo na sens unique tondimaka ngo mpenza te tu sais ce qu'il m'avait dit non tika naya kovanda po oyekola mpe caractère na ngai nga mpe nayekola mpe caractère na ye par pitié je l'avais accepté na sens wana mpo nayekola caractère na ye yango siko avandaki mpa na nga natali caractère na ye wadroit aresur te c'est plus que lipungupungu en tout cas donc aza mutu likolo sanga pa temi moke esembi te solo wana donc nayoki mbala liboso kaka mwasi ye moko andimaki novanda epa mobali bayekola caractère mais ngai vraiment yo moko oyebi kaka ti naza ndeko na yo epuis natikali na sens wana ki ndeko na yo donc kuna makambo na nyonso te tozala biso bandeko te yo oza na papa mosusu ngai na papa mosusu et tu sais que nazolingo mpenza na biso ya solo naolingo mpenza et puis beauté oza nango je ne comprends pas il pari yo moto clôturé mpe na bato kitoko yango siko nazokola koperdre yo te tu vois donc en tout cas yo mpenza yo basala elo livre mobimba oyo okosala mpenza livre mobimba mpona makambo ya bolingo te nazolingo mpenza je te dis la vérité papa yesukomitenda makambo wana ye mpona papa wana papa Bon, dis, Sarah, j'arrive dans 2 minutes, hein. Tu as tout na ngai awa. Bonjour, papa. Ça va? Un peu bien, papa. Et qu'est-ce que tu cherches là? Tonga, moko farina tonga ngo blues. Siko bouton à blues nanga. Siko maman place à Tiango. Place où tu as bois qui on a joué bali sous soutien. Encore oui. Oui. Kubuki kama penza. Bon. Maman qui n'est pas taillée. Ça va. Quoi? Papa. Pour les amis, attends. Ezo préoccupé nga peza kuna tongela ngo nini nanga. Bouton à Jeep. Il y a blues. Non, mais tu vois, là où c'est un comportement mingi. Moi, je suis calme, maintenant, par exemple, mais il n'y a pas de visiteurs à Pamba. Ça, c'est très bon. Parce que bon, chose à papa Zad, moi Zad, allez, ma camarade va tourner là-dedans. On est là bas, c'est comme la fois. Et toi, au moins, ça va. Merci, papa. Merci. Parce que moi, on bosse sur la balle. À part le comportement d'un mango, il y a un débat de balle. Je voudrais que moi, c'est moi bien. Ok, voilà. Ça va, papa, merci. Merci. bandeko masasi olingo bakendanga kaka likambo akei ku bandeko kosala nini ayaka lelo te eta biloko boye ngaso papa ekuta ya obendelanga ka change habitude oyendenge nini oyaka avant boye nga na biso oke asalaka basurprise ya ndenge wana azongaka ya mosu ayaka papa bon lelo oza olobite lelo toza na réunion na peuple de 10 pendant ça. Alors, nous voyons peut-être à 19h, 20h. Bon, ce qu'on va y aller, à Bruxelles, bien dans nous, bien nous tirons la pression unique. Ça va? Non, ok. Akei kuma sasi aruseli singa l'exercice moko vraiment akei tolongi kaka kopine kofi te akei mpenza edémarre masasi pardon okende kaka pardon mokolo mosusu bokoya kotalanga tosola be mais mpona lelo oke malamu ave mpona kobimisanga kaka mais nakoki tiko na quartier na nzela ndeni bana quartier so bamoninga baya kofunda ngai papapako oya pene porte na porte na oyo etika yo
osekisa ngai matika aksa ekomi lisusu kitoko koleka ndenge bolingaka tia mateka aksa na lipa elengi Senza nani? Non so cosa, come su cosa andate? Non tu vuoi la date? Tu lasci architetto, prendi questa soluzione a chambre come você não é alimentação na coisa? Aí fui zerar a punante. Quando eu me arrivar, eu vou decidir o que louco, tanto zerar na ponta. Se tá muito fácil, pode zerar na ponta, né? Louco. Porque a alimentação, tu sonha um belê, a modelo basalamini bajambo api basala yango wana oyo ezomona lokola eza ndenge ezali kolinga biloko oyo tozosisa bakomi ebele na poto oza na poto te oza na poto kata ndambo tosisa maloba poza mamobimba sela kaka maloba kata ndambo kaka ndambo za moko te po simile kaka nalobaki nini eza ya poto te liaka ngapi nana bosa na gwa biloko kitoko poto tozonga kalati bongo kalitaka poto mikolo nyonso kasi biloko tozala kolia te ebongo wana kitoko wakosombango kasi kozanga te siko tozanga te natobelika moko tina te tozanga mwana ndenge toyali awa fo toyokanama te tozosolaka tosola bongo mpona toza mama na mwana makambo nyonso nyedekaka wana tika mokaka nzaka okambula soki beti esilaka pete nabie osepelaka na dudu mobali mwana osepelani pobo sepelani asepelani te ko tozobosala bashwa te bino mabe mpenza kopongeleza te lokola dublire mobo osepelani mabe wapi dudu a mabe ndobala kitoko ndenge wana eza mabe masi dudu mosoki dudu azalaka mabe mpo mibasi balingaka
na kama mama masasi mzanga ndaka libala kanisa sikola sana ndako libala pitana yako linga dukla beti bana misa yamba sama bala mpe maza msuwa sana limite ba mutoko aza kitombo mbali na yeye yoka boye Mungkin te. Mama kamu udah bangun boy mbali na nga. Mungkin te ini. Boy na mbali na. Ndumba ngana bota bana bazamba nyoso kuna mobile lo ndingi pino to bita pitolo yibona. Ako bonga na yeka kama kama so bonga na ngo. Anda mungu mabe. Oyo za kozanga ndewe liboso tozanga na mbongo na biso belete. Ukazi mba diplomate pona makambo kalizala ka boyete ha. Sio makambo changer. Biso za na mbongo ha. Mbona zomona soka lati. Ako banga ye. Mbongo wapi? Mbongo pena mbongo. Oh, zomona ngali ya panote. Donc yo profiter bete na masolo ko poyiba. O kata so belebele. Oh, na kati kuna bakisika mungo ti. Bona tondaki. Et pourquoi je ne retourne dans la salle na santé na ngana retourne dans la. Zo solo to sude bisombalete. Beta masolo musika suko. Ko ya massage. Ah, ni pa. Ya basika kako. O boye. Polo ngana boye. Amungi uteka tu mbuba basi. Abutabana. Oyeje moti. Ngako mnaenda timana yoki masolo ngonga yindo fanda naye. Msema ngaje. Pesa vile kaka. Ah bon, arrête. Moi je crois qu'il faut pas désespérer. De bayemba yango tofandela na libala ngana sila misente mboka nyonso tokende soki mbongo kolia eza lelo tokoyokana te balaki lisusu we bon tokolia nini malgré bacommuniqué wana bapesi na radio na télévision balaki tozozwi leloko te olobi lobi mbongo motikala ngo place nini mbongo ekomona na ndako antokanga na ndimi te likambo bato bakolia nini na dudu tokolia nini tokotala jamais nakotinda bino epa michel asopeki susuki wapi tota oyo yawa ya poto mama oyo biso na poto tosakani nango oyo yo na moshi na boyokani kaka so boleki to oyo na poto tosakani nango me bozalaki na poto eza poto te na Londres fiston band epa na bango yango na yango na Bruxelles eza ndenge na bino eza ndenge na joli kaka yango na yango eza batindelaka bino yango eza ndenge na toye na France na référence yango na yango te masasi zwa ndambo zalama mona kanya ponela moke aya masasi ekoki ezaki te yo papa mozolia bongo yalia susuni ndikokufela nanu kolia te yaka na toyokana bato tokolemba nini wa lelo matembele kutu lelo te nakolia yango te komei bato mikolo nyonso kaka matembele na matembele ozofanya na bango bien kuna masasi chance kutu oye chance oye nazoya biso kaka ndenge wana ngai naza mama mobimba na ndako te mpona lesaka mama oyo atelemi na papa oyo mikolo nyonso ozobimisaka mbongo kaka opano sa bongo lesaki biso olie te moke wana kaka na se ekomi lokola basusu biflata oliawa te neteki babiloko batoi nanga bambuli koluka nasomba biloko baliaka lelo nakobimisa mbo te papa babimisa mbo tofande noso bien bon moto soki asengi aflate biflata papa bon on a payé ou pas bakolia au moins on a promis pour demain papa tolia te avant-hier avec assurance bato balie te nateki biloko kaka baka wana ye alesi bino ye memement lelo bani koflate bato na ye naloba wana alobi oyo nakabaka te bon sikoyo je ne comprends pas papa bato bavandaki na bango bien epai ya papa Kwedi même aza papa na biso aboti biso te efala kotika na yo kaka tolingi toprogresse andima epona nini mais mpo na nini okoki koloba na ye vérité ke biso toza bana na ye te toza bana na yo pourquoi okoki kolobimisa vérité wana mbongo mpe azangi nango te c'est une vieille histoire vous ne pouvez pas oublier une vieille histoire yo kanisaki ke ndenge tozali kolia bien kuna tozolala kuna so yo olobaki ndenge wana alingaki apesa mbongo apa en tout cas zwa mbongo lokola na botiaka te zwa na yo kaka paro tikilanga bango c'est ce que tu croyais siko tozoyawa ici y a pas d'assurance enongo ezolakisa ke toza bien na famille na ntongo nyonso baveste mbongo yaka te na baveste wana na boya baveste papa yebaki okodédommage biso okodédommage biso ici y a pas d'assurance otalanga kasi makambo lukaki yango oyo tokolala na komso tokolala wana te soka mambo bafinga ngai biflate kokodi okwana raison kodi okwana raison maintenant ya kokima enombe aussi
mais c'est tout de suite abakuo ya dui na vie na ya kimokolo kokol na yo bien ozole ba biloko nyonso bien ozokola ti okomi na 22 za balobo papa no ye wana pauvre wana qui peut l'accepter Pourquoi qui n'a pas raison? elombe maintenant na bakuo wana asupporter te sikoyo ki comme admango na pauvre nakuta na Didier Ngoma qui me dit maintenant que non elombe akomi na esango voilà mwana comme abimi sango ya kimkolo ezaki kuto préviter na vie na ye azoko kantabi masoki nani soki commissaire de zone quelque part ou bien wapi soki ministre zone mais akomi sango brusquement au dédommage biso ça les sont ndenge wana Anebe kitoko te. Masasi ozali mwana mobali okokola il est sûr et certain donc ozala mutu reconnaître la situation on a connaître de ne trompez-vous pas À connaître mon distance et connaître ozali mwana mobali attention naza mwana mobali kasi ngai nakimwana mobali na ngai nakondima te nabota na Brazzaville nabota na Gabon nabota na Afrique du Sud na Chine nakende wapi ngai nakondima ngo te et puis nabota na banani mwasi ya camarade na ngai nga nabotaka na ye bana kasi ka mutu mabe te anga na lobaka et soki ezalaki ke mwasi yango to baboye na lami là on pouvait me comprendre mais avant na ndako ya libala yo ozokende mpe ami wana bozokutana mpe papa mais ça c'est être sorcier Mpe misatu ezalaki habitude mama na bino mpe azalaki mobulu na kati ya ndako ambala tokokoti likambo soki mpe okabelanga mpe soki etali yo mpe gato mpe tondisaka yo mpe ozalaki vigilante te tika kaka na vigilante kolandaki mais azobota azokonti yo mpe ozotika kaka osala eloko moko te okokana biloko edi wana mwasi na kati ya ndako motu mosu azobotisa ye kala wana azalaka wapi bino bino bamibange ndenge na bango moko ndenge na bango ndenge na bango komona mwana normal ndio ozolukila makambo na répéter mwasi nanga kolesa na lobi yango masasi pa zoyo kono kolesa alesaka nani mpona gato ka moko wana dato ni bango biloko boliaki lobi atia monoko solo eza te solo gato eza te bifula tape ngalo kolesa sutu te na koteka mpe eloko mosusu te masasi okoteka yo moko soki chemete ngalo koteka susu te oyo natikali kio yango wana Maman, je me délai. Oh. Non, on va te la carte, ça peut pas t'aller. Et j'ai dit, donc, bien, on va voir. Peut-être, merci, Nabet. Papa, on comprend des tout. Je comprends. On dirait que je comprends. Tout là que ça va y faire. Et ça, j'ai des pics. Aïe, Biko. Bon, on est au Kangisa. Nous, on peut-être. C'est le Kang, c'est ça au Kang, c'est lui. Oh, il y a un banc, oui. Papa, on t'a oublié. Je suis perdu. Sonzo. Sonzo. 5. Qu'est-ce que... nalingi nayeba finalement place nanga na kati ya ndako nakomi kovanda lokola ekeko kaka ndenge wana donc ozolinga kositue ngai te nayeba place nini ngai nazali yebisanga place na ngai Mais maman, quand même, nous allons comprendre les gars. Là, c'est nous les autres, les choses. Dans ce moment-là, nous avons la place, nous avons la tique là. Au place, c'est ça que nous avons. oyambeli yango wana yo oza sonzo Quand ils comprendre que moi, je tika là, yo, le cas, moi, natuni yo estce ngai na pose question na sonzo to na yo oza sonzo attends, gang. sonzo azali wana te mpo apesa ngai ya oniko Marie, Mabele, alobi Mokeme, alobi très bien. Il faut y avoir que yo nengo vandi wana ozali cause ya shit na ngai. Beta kana. Soki ngai na kendeki alongoki na couvent eza pona yo. Faut y bango bien. Siko to na ngai position na ngai na pesa opposition. Hein? Ozali ko buko yo lonaki c'est tout. Je n'ai pas de position à te donner.
Oui, Natiaoni. Premier ministre, ce n'est pas de ma compétence. Ozo comme Senga, Ozo le banini. Ngam tu la longol sur la poupa. Bon ngam d'ambela qui na makasi. Hein? Toi la kanga qui on a nzoto na makasi pour ya kuboti sarama ya kolba ngablo ko senzi wana. Yo ko ba ngande ngi wana te. Mutazalaki abe ya bo ko ya soko alubina yipo boyi, ti bo boyi te. Boniko. Tala kolukate opesa ngakanda pona ko kwelo wana ko yebo ko yela yote ozo yo. Ha ba kwela ka batu te, zanda ko batu, ba kwela ka batu. Ndawa batu ngande nyama ko. Ngande nyama. Tala suko eko suka wate sonzo eko suka wate lokolo lobi ngana za nani cause ya chute na yo na kuva ndeto ko continuer soki ngai na longwaki na ministère na ngai c'est à cause de toi ngai na jiraki na pendant jeunesse na ngai fona servir nzambe mais yo soki zabolo nini olataki ti oyo ko tromper ngai ozo kam sanga so et oye lisusu 20 ans après oye lisusu ozo kam sanga me dire encore des histoires soko ozo bana ndenga na zo manet mutu moko zanga bongo zanga mayele yo ah position na yeza pa na ngai te tuna nzamba biso position na yesu kinini ya lingini ngai te nzamba na soka bo 20 ans so na soka na mbali te yo le wale ba tumususu je cherche le voisin moyen pour surmonter telle crise biso ba crédit de le bakanzela na biso dali yesu c'est tout luka yesu luka ba zero news bakoma ko lo bala yesu bala yesu kini ko luka yesu bala ye je crois que je te bien luka yesu na bala yeko ya boya kana ite tala lokola pe olobi bongo nazokende me nga yebaka kobie naza machine te mpona ya kofanda na botelaka bino bongo naya kopesa bino bakado 20 ans après okende kobala wana bowelaki koleta bawaki te oluka te olobisanga makambo mosusu nasali mpo na yo sonzo ozoyoka soki mpe oza komerite bapunition mosusu ezali kaka mpo na bongo masumu oyo osala ozoyoka nakokende na mwana na ngai azwaki ozo bilamba tokende akokende te mwasi na ngai te obando tamisa tamisaka kishata mbati toke esuka ya ndako ozotya mpe munoko ozotyelanga munoko ngai nde ozotyelanga munoko me papa balakisi ngai yo tosi tokotaki pawa boyinga tandimga nakende wana tikala kaka awa loba kaka ngai oyo kaka ngai mari nga mutu nabotaki yo te yo sonzo tikala malamu meyebaka bien ekosuka awa te sans effet te na tribunal akokende te nakoporte yo plainte tokoyebaka malamu kende luka ba église azali na ye yesu aza partout kende koluka obala mabeli mwana mwasi oyo mari ntango azalaki amaze kokombola ndako aza kolandaka koko na ye koko na sikoyo asilisi kokombola ndako ye atikali kaka wana kende jusque 19 heures azaka wana j'étais obligé nakende kotika ye voilà comment les histoires s'étaient passées toyoka mpe bamasolo te basi mosusu bango bakende kotante bamesela be okombola okoko nesi azongi ye avandi kaka wana ce n'est pas possible. Enfin, nazolinga koumela te mais ndenge ni palango ezali omonaka mwa moke kokr aye lisusu c'est des problèmes mais naye au moins koyoka suite na nga suite ya demande na ngai nalobaki nayi nabala ngo na ndenge ya solo tolingana na ndenge ya solo so nini eza na doute mais nga nalingi yo na ndenge ya solo nayi nayokana na suite ya demande na nga masasi oui qu'ils a problème ou vraiment ils a problème nene ndenge ozoloba ngo wana je veux bien nazo comprendre est-ce qu'ils a aventure te enfin d'abord nalingi nano oyebisa nga soki ozali na engagement quelque part soit franche nakoyebisa nga yango soki oza na engagement nazala contraint ya kotika na koinsiste te pour que tozala mibale to misato non moi je veux pas des aventures nalingi tolingana na solo tosala libala biso na ndenge ya bato moko ya sérieux quoi nalingi aventure te oui masasi likambo yango ezolekelanga tellement ke
nazozwango neti mwa ndenge wana ndenge wana sino te nga aza nanga baengagement te naza nanga baengagement te naza nanga vraiment naza libre ko naza engagement te ende omoni eza problème moko eza problème moko très sérieux nakoki kondima nanga me nde sikoyo yo talaka nazobanga et puis osalanga baaventure après epesanga soni d'abord likambo aventure eza wana te eyebani ke toza bandeko te yo oza na papa ngana na papa oza na engagement te oui parce que toza bandeko te yo oza na papa na yo wana na papa na nga mais je veux que tosala libala biso na ndenge ya malembe baparent bayeba te parce que baparent bayi wana dès le début la omona direct balinga bakata biso bamakolo balingi bayi bango te to vivre na ndenge wana tosala na ndenge biso mbayi tokolingela bango basutuka après balingi na ndenge ya bien oza kitoko nga mpe naza oza kitoko nayebi yango bien oza na beauté na yo mais bolingo eza na liboso beauté te eza bizaleli ozomona bizaleli osomoni yango déjà oso vivre yango déjà namoni yango ntina vivre yango mende il faut pas que odecevoir nga après bien non osalanga so ndenge nini wana non mpo na nga mo nde naza mpenza soki oyebi kosalingela omwa mabe na komiboma na nga mpo nga mpenza kote wana nasakanaka te sikoyo nalingi baaventure te enfin ko wana nde fu tokende neti okende na zombe tosala baparent moye bayeba eza te fu tosala na cachette ndenge olobi bayeba mpo ya problème oyo elekaki so nayebisi papa mais eza problème moko oke okute biso très cher je répète bayeba te baoyeba te Nini? Uya noir wani. Mwa muscade, poso muscade. Na écrasé qui ont bien fait. En tout cas, pour dire comment les qui s'en andako. Poso muscade, poso na. Hein? Nala mbaki bilo. Ngai te papa ngam nalamba kyango. En tout cas, comment les qui s'en andako. Non, moi il va trouver pas vendre penser les ezali sous-souté. Monsieur moi il on a golo baté vraiment na tanda. Eloko nini on va retirer na kati ya biloko. Biloko biso no sosolia. Pona ni poso ko na biso boy. Biloko lelia. Lelia. Non, yo ça yo so leo ngane na leki biloko mususu. Na bisa ki bien d'autres nga moko za moko oyo. Il faut battre là ngo. Comment les qui s'appelle? Na comment l'expliquer pourquoi? Sona ko fium de wazo sa bato pas la famille na ngai. Ko fela na za important famille na ngai. Kakatini nya uza poso musika ngala bongo na zwani. Bon atabomanga bazaki kwa. Mais so bongo balinga ba bongo ba ela kitina na bango. Mais ngala ko bongo siko pona zwani. Ba fandi awa bale nanda ko na ba ko la ka nanda ko na metela ba bomanga ezaki ezaki basaki makasi moko te. Okomi ko lekisa ezala ngungi aleki. Okula muda mongo kana muda moni soke nini? Ela même pesa pamba pona ni ko nyoko na ngabo. Ko nyoko la bina mi bata. Komi bata na onda ngwa. Kwa baki okende na restaurant kasi kolia na ndako kusala calme mama. Mais yango na lobi ka refere ka ate bima na kino le restaurant. Bo loko ni so yoko le. Na teki bloko pona tia. Justement, on a dit à un restaurant. Na kila kata restaurant siko na passer commande. Na vandi po au servir ngai. Na moni massage ko na sima côté wa. Oh. Alugana ndio na kata restaurant sus. Mo restaurant za laika moko. Mais le moni massage na kata restaurant. Na restaurant ze be ngai ko changer okay. Na wana zuki na ndao. So de na na restaurant. Lira ka ba restaurant ze be. Na ko linga tinga na fana kata restaurant. Mama ya kana. Mama ya massage dans le même restaurant.
yo kono lekisa mingi penza Comment lekisa mingi? soki boye te nga na kokende oza pa Yo na yebi, yo anti ele oli tele ko baba. Mama ya kapacité mama. Moi ba ni yalo msusu apoti ka yo mokote. nga na Bomi wana mama masasi, osali tout au plat kende comme ça tika yo moko, bo bo ga bio. lobaka ke nga na tiaki kisi na kati Mama. So tika uganye bi. mama na oganya mpona tukaza na mwana Ka bo ya pasi. yango na bina kokende Na olia pe sur blanc. okotika na bulletin Na olia pe sur. ata olete etaninga te On laisse dans ma classe pourquoi? Tiens. Papa. Tu peux mettre comme ça? Non, papa, vraiment, ngai naza vraiment dessus na ma comportement na kati ya ndako. Hein papa, so nga na ndima ko ya kovanda awa za na insistance na yo. Nga na ya kovanda awa. Pinza biloko nga na lambi, hein? Na boya ko ko chelo kwa mabe na kati. Donc za pe na confiance na ngai te finalement. Au perdre de confiance na batinyo so ndako atanga olingi ta ko ndimela ngati nga na robo ngona pona ozo intérêt ni. So na zabo lelo za po yo mtu salinga ke na zala bo. Hein? Donc, aux gens a peu du cœur, tes papa, ils ont mal à monter. Ils aiment de la biloko. Non, mais l'amba qui en papa. Maï na to ki. Papa, ngam na toki la ki o mai, ngam tu na chile ki on a chaki on a kati frigo, za ngam moko. Eh, papa, eza bien, ngam na chaki yango. nakomi komeka mpe soki olingi vi nayebisaki yo mwana vi eza moko soki obateli yango te basala nano bato mosusu donc papa vraiment ozongisa ndenge ozalaki kala esprit ozosala wana eza esprit moko malamu te papa il faut ozala na peu du cœur il faut kozala trop agité te so problème moko eye problème wana eyaki masasi peut-être azalaki trompe eza satan moto akosaki ye eza problème grave te ke yo okoka ko si eza grave oui eza grave mais nzambe alingaki te ke okufa yango atikaki yo na bomoi donc mikoloba te ke vi na yo momondo ozalaka na kobanga na ata kutu mama lelo akei oti mosi mosu na ndako okobangaka puiske eza na moto ekomi problème moko psychologique eza malamu mpenza te ça va naolia et puis papa na ngai na biso so problème wana ezalaki nango mpona na ngai na fiancé nango mutu moko nango olakisa fiancé ozwi fiancé ah mais c'est bien ça va il faut bana te il faut bana d'ailleurs justement omoni mokolo wana moto aya kotika vie d'arriva bon kin service express bon omoni papier wana eza wana batindi babilo omouti na londres mais papa ngai atangaki avi yango mais ngai nayebi ke ekufa nango kin service express yango ndenge nayokaki bayebisi nga na bacamarade babie ekufa donc esalaka lisu te kala wana ezali badétracteur vie d'arrive eza wana biloko outi na londres oya kokoma ayebi pakamana papa pasa eweya kuna batini mais nebisi bino oyebi tala mwana ngana kini service express wana eza mibale na kisasa te ozoki yango bien biloko eza koya bacontener eyelaka kuna bavoiture eyelaka kuna bamusicien nyonso bamusicien jean akende kuna nakuti pepe kare akikodela biloko na ye me balide ya misa wana bongo na kati bakozongila na bongo bamusicien bayembaka kaka kini service express pamba biloko oyelaka kuna me bana njikambila boyelaka kuna ayebisi nga ekufa nga mona bi etamisi ati nde biloko nde kuna na kati ekufaka kaka place mosu oka bato mosu biloko eyaki place mosu bato mosu ndokabato basali baagence sika oli basala concurrence malamu bakomi kocombattre kini service express bakanisi eza mopazi ndimwana wana aza mwana kineza mondele te cestadire mwana makoli na nini na mwanda yango wana bayebi mingi te quoi mais jina mosula koinvite na ndako wana na comprendre que problème wana mais que problème oyo na ngai nayebi so ya bien eza nini faut kozala na peu du cœur faut kozala na peu du cœur moto asali yo mabe papa sambela mpo na ye nzambe akoconfondre ye na mabe nyonso asali yo faut koyeba kopardonne kolimbisa soki olimbisi ye ntango yo azosala osu mabe nzambe akobundela yo na place na yo oleke ye moko osalaka omanke peu du cœur eza malamu te obosana te na obosana te papa otaki une service baye oyebisi eza na agenda na ozwa soki okango baye
Bonjour, monsieur Koudia. Azali papa, kota. Bonjour, monsieur Kouedi. Bonjour. Je t'aime, mon frère. Bon appétit. Mais vous, je t'aime. Une année. Eh, pardon. Mais Mindodo! Voilà, vous t'avez souveni. Laissez-le monter. Laissez-le monter. Maman. Laissez-le monter. Nini. Mais laissez-le monter, tonton. Hein? Oh, papa. Toto bimisa ta mouchoir à pamba. Il n'a pas de cause à paix du cœur, papa. Hein? Ah, en tout cas, Monsieur vraiment. Kouedi, c'est maître Sanza, je suis avocat. Non, vous avez un problème. Hein? Monsieur Kouedi, d'ailleurs, vous avez dans la Makamoko Solanayo. Enfin, je ne sais pas si ça vous dérange. Au moins, il y a un bango qui est comme quoi. Il y a un fond de mon côté. Il y a un petit sucre de fond. asuka ye na likambo zile oyoka likambo oyo ayeli yo te Mabalingi baba mwe kutala miswa. papa en tout cas mama oyo eza mosala pasi ye en tout cas Mais voilà, azokoni kutala na kaka. Je peux me mettre, monsieur Kouedi. Je peux me mettre. akoki kovanda te Merci beaucoup, monsieur Kouedi, pour m'avoir reçu. Monsieur Kouedi, Obi Moutoui. Moto dans la photo, on est bien. Mais, Korodio, non? Korodio, C'est le garçon que j'ai élevé ici avant d'y accoler. C'est mon client. client. Relation inexacte entre Yolaï. Ce sont les enfants que j'ai élevés ici. Mais, la boîte à bangoté, la tine ne pas voilà, c'est tout. Et ça fait combien de temps il a vécu ici? Est-ce que vous me comprenez? Ils sont nés ici dans cette maison. Mais je ne suis pas le papa, je les ai renvoyés. Monsieur Kouedi, monsieur Kokodio, qui est mon client, est venu me voir au bureau. Il se plaint de la façon dont vous contestez sa filiation. Non, si ce n'est pas mon fils. Et après avoir longuement bavardé avec ces derniers, celui-ci me dira qu'il est né dans cette maison, il a grandi ici, il a vécu ici pendant plusieurs années, et ensuite vous avez cohabité avec sa mère, monsieur Kouedi. Le quoi est face à face, je préfère que vous m'apportez toute la lumière à propos de cette affaire. Donc, si moi, je nécessairement, face à la, moi, c'est ton fils? Et monsieur Kouedi, moi, si moi je suis présent dans cette maison, donc c'est moi nécessairement. Même madame, moi, de cousin, tu acceptes moi que c'est ton fils légal? Mais ma femme m'a dit que, avant Koufa, et maman m'a dit que ce ne sont pas mes enfants, je les ai renvoyés chez leur papa, leur père est géniteur. Monsieur Kouedi, doit aller domaine, homme d'affaires. Mais je vais t'expliquer. Hein? La personne hors que éclairer sur la Cambo, maman et bana oyo. Donc la Koufi, on n'a pas de preuves. Mais elle m'a dit ça. Monsieur Kouedi, pendant que cette femme-là existait, ce Kouedi que Obo Tarate, il fallait intenter une action de désaveu moyennant un certificat de stérilité délivré en bonne et due forme par un médecin, monsieur Kouedi. Mais elle m'a donné cette information juste quand elle mourait. Comprenez? Mettez-vous à ma place. Maintenant, si je peux avoir un témoin où? Monsieur Kouedi, d'après la latitude, moi, on a voté sur la salle à 4 mois. Pour déclarer été d'office, moi, moi, mais ça, vous évitez. Il faut qu'il y ait des preuves. Monsieur Kouedi, en tant qu'avocat, il a précisé quelques détails pour éclaircir la situation réelle. Que dit l'article 591? Vous me posez une question, bien. Cet article dit ceci. Tout enfant zaïrois qui naît doit obligatoirement avoir un père. Raison pour laquelle la Zaïre, les enfants naturels n'existaient pas, monsieur Kouedi. Justement, je les ai renvoyés chez leur père géniteur. Monsieur Kouedi, je continue. Ils ont un père. Je continue, monsieur Kouedi. L'article 602 nous dit que le père de l'enfant, c'est le mari de la mère. Donc, mon client a raison.
vous devez régulariser son droit de filiation. Il fallait qu'il y ait un papa qui a kasi. Bon, il y a ce qu'on a fait, il y a ça sur la place. Papa, hein? Allons calmement. Botami awa, maman la bango, avec moi c'est un gars, ça c'est un fait. Mais, si ngai la maman la bango, bazali bana na ngai tenga na boti bango te, donc papa est vivant, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois le garder dans ma maison alors que le père géniteur est là présent, c'est pourquoi je les ai renvoyés là-bas. Le Sekwedi, tant que maman est est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que cette maman a laissé une note de justification nous servant de témoignage? Elle est mourante, justement. Hein? Monsieur Kwedi, je vais beaucoup fonder la vérité. Monsieur Kwedi, en tant qu'avocat, je souhaite que ces problèmes soient réglés à l'amiable. Mais enfin, je ne sais pas si je te laisse le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais quel est mon problème dans tout ça? Monsieur Kwedi, le tribunal est bien placé. Bon, sortez s'il vous plaît. Parce que vous voulez je te laisse le temps de réfléchir. D'accord. Un homme de droit ne s'énerve pas. Affaire expliquer à mon tour. Non, dis-moi un peu, il ne mange pas là-bas. C'est pas mon problème. Non, c'est leur papa. Pourquoi c'est mon client expliquer un problème? Je viens de défendre son... C'est fini. Mais n'a pas dit pas voter, quoi? Monsieur Kwedi, je vous laisse le temps de réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Tiens. Écoute, mais mais eza kwa minga mbongai na tini we pata taboti bango yanga problème nini oh bébé là na yo problème na yo ezaki makasi papa no na yibiki papa na yo moto mususu mais na ndimi yo parce que na yibiki tata na yo mususu yenda yaki na yo na ndimi bango peso wa bango na vérité la vérité va vendre la bien bango problème te bango fana bango ah mais bango ko mettre gaffe bango mangai na na gadi bango bongo c'est la photo na yo papa problème na utako yipsuka siko yango siko na yiko kutu maboko likolo pona nini papa non faut ta non bana wana on exagérer bana ko porter la plainte alors que balinga bumanga liboso va ko quitter si on va porter la plainte mais c'est yo na bengani na ndako yo na ko bi regarder ba non mais acte wana ba sali je peux pas consommer ça. Avec ça vous voulez que je mange? Palia kati, papa problème so PC leki na mokati. Mama ni wato. Eloko le we langu siyo. Hein? Ni na ngombe ne langu siyo na tongo. Poka no kusoka bilambo ya ngai. Na singwa ngamu kwa soma na mbongo na ngolongo na okero boka ngokuna na nini na suka kuna okamata bilamana okero tandawana singwa mtu somango singe kutaka buzaba mbongo na bile bele na singa bile mbongo na bino ekutaka combien singa ekutaka combien bisa ngoko no somba otuna plende na ngai umani na zandu na mesa na zote ka basinga wana zomumuna na zomuna na pandi na kita na tumulina uzomona umulugilanga iyo kanzani na ndako singa ekutaka menga kusoma singa te me soma singa te soma singa si on a tika la bolo na za bila baboni na za bila baboni ndako bitende pa bomo la telo so kana na te yo mtu akuta tutu na na yawa yesa kana kuta nino ngala ko lula mtoto yeso lata mabana dula kate na lata kana makuta pa bana kitambala kule mtu ndo cha makuta yo yo mko nsuna ndako kila ngaka mko yo kusaba wewe bila bana bwata ngona sela yangu bila mana ngala somi na somi ona shala keba na bila mana ngala somi shoko boko la te makama mama oyo oh malembe babo ete aza mukuru babo ete ozabe mama na babo te na defa ka pe babo na zaba tina na babo te mama malembe botika betika ndeni pe mama ngati ka ndeni boko ona mama na bino te betika ndeni mama za mwana mwanso atomboki za na ndeki ya conseiller avant de kini tala nenga na salia papa tala nenga na salia liputa na seto boki libaye to boki na lata kabila mana ngai tout à fait là akino zo siko bila mana ngai so tindi la okuna na suka poko na sangela mba boyo boga yele so poko mboni tala somba to yo zalaki mira mai obi pwe kuta kuna obi kuta kuna tala tika munoko tika munoko na miso mbali na yo na miso mbali na somi ko shiro ko to kwa ko mais qu'est-ce que okuga mbali na ote vraiment tango okuga ngate tala monela ka mbali na yo oyo lesa ka bangombe ko zo pa mama do fele mikonyo se tipo so mbongo makangu na yo olia mo sherika nga felo ya kao makangu na yo lukanga kana makangu moza bandibane ako conseil mama butumbo madame na lobele bon asa la kati flata
na flata kate na senga kandi senga kandi mwana ngami kolona senga bilamba senga bilamba Yo sana ngai. ningira ko ndosoba Kama bishire do sana ngai. Grand frère, malin, traité de comme. Non, neta ngaba biloko to manda wana kasa. ayebana na bawenze na basimu bateka bangulu na bateka batabana bangulu na Do peso bakata nzolo kwa kibula. Bakata mono nzolo kwa ya kibula. Usitaka na hatu. Komo baba nani uzana ngo. bazadusu taxa ki pointe mususu bienvenue ko melaki masanga te ngana yibale masasi ngana yibale yani ndakina Londres nene eti ngana yibale business akoti famille ngana yibale Ota na ngai. Bon, Ota na ngai ya. est-ce que quoi bimisé men? Attends muki. Comme même sur Bima. Bima. Bufana même kimia batu baye boyo ka ba pexé mo boyo ka ba mo. amuka kiango tika yoka Mama zamona na uzaka même na ndinga kulobela ka epo. Biyo bati pa mati finalement toza solution ngam ndenge. so sali ni masali so bamba ni mfaza sango ndenge so moni wa Ale sala biloko marque na marque awa na zoka biloko gu o oncle na bango mutapesa. Ah non, dès na bango zoro mutapesa. Donc na comprendre c'est ndoka bambanda baka na fale awa. Azo présenter au cousin, au mwana grand frère, mwana tata moi na comprendre ndoka. Makama zoro kwa kibula. buku zo kausela ngama kambo bazadusu ningira tanga bango Uzoka. Donc 12 wana bazolo ba oba yakao. Ni oba mana libanda dans les 170. Grand frère, mon ngai na nduku so conseil. masa libali Donc kimia boye. libane ba shoka kama beloka ka yo Grand frère, on nous a vite des confusion, désordre. Boyo kozala santé madame nini, ou ko réfléchir ndenge nini, bo moto izavi. Puka makambo so tolandeli yango ebongaka moto ko boma pe mwasi noko batiki na bango aza mwasi na yo bomi na yo parce que tout ça mon frère soko bomi o l'état yesuso talanga iganda Soko bomi, okobala mususu au se reconduire au boma ti au mwa combien. Hein? na marque Et puis ko moto ils a interdit ils ambalingi bomonte. ilo kwa boyi Non, il faut comprendre que au nyonso ils a vite né na ndebe ça et la vie, il faut faire comme moi. Dans une déception, on a qui m'kolonga na yo butokoli. 3 personnes tu bani bana kwedi. On a ba kombo toza na muti sikozo. Mais à un certain âge ba non, vous avez mon kwedité, abandonné. Choc one. Donc mon elo comme souté na wo sala na vie, pour na effacer yango na mo pe ndenge mususu ya osala te. J'ai décidé avec l'appui à Abbé Robert, curé à Saint-Joseph, na komananga prêtre. Parce que je crois Nzambe Azali les seuls pères où Akobo y'en a jamais, où Akobo n'a pas été, où en tout temps, en toutes circonstances, Akobo c'est la solution étant dans un problème. Parce que lobby, papa vous avez déjà moi c'est un zobo, il y a bien ça n'a été et ça va continuer. c'est comme que peut y a père ouais o ya Akobo ya yote oh Akobo y'en a été à c'est le même père le bique le père o le via la lobby aide-toi non le bas Dieu le père mais le Dieu le père wana kaka yeka éternel lobby aide-toi le ciel t'aidera mais si ko yemoga mutavagisi alwa toke na match 77 alobi yango ozana ngowe ngai na lobby te meza wana toke bakufungulila yo yesenga bakupesa esiko yozo gene pane maboko na makolo yozo kaza mape ko noko lizo zinenge noko kaka bato bacho banzungu echa etu mabele le pupula chawa grand frère la confusion d'un esprit mais loko nyonso ko sala ngana poni na servir ye na boyi ba vio na bala leo na ko bala na bota plus tard oh non bana na ngate bana mutu mususu na boyi vio mais yo loko lingo bala alors tia nzambe na premier plan que Jésus-Christ a guidé yo comme ça au sali bala bien aux avidé tala wana ya tala yadi ko kima ba responsabilité ah bon non c'est mais ngai na kimkolo nanga na longo na koma amesela be ya brisque blokana ngina yote unozo la commerçant otana ka Gabon otana ka Brazzaville non okumiziko yo mesela be ah non nani abe masamba abe maski nani batu baya makona ngaiti ngana na bastra nonga kuma ngama ser kuna yo tala mtakata nzolo kwa kibula okay nobebisa bango non kama maser tika yo kumisa masungu na kuva pam ngai sina nzambe songo ndikoki ki usaile même na kata ndako libala à condition que yo soigner comme to solo là yo tiko zo perdre temps ya ko tali felo ngai
nazo na ndenge nanga ndenge na biso nakoko masela bete mais nazo vivre siko na but moko nazo landa but wana nazo landa na hôtel yango boyo na ba pembe nango ba stratégie ba stratégie et puis nzambe pas ko sepela nango Dieu le père le biona non mais sepela nango Christ au centre ya ba stratégie na wana ako sepela nango za wana hôtel wana osala sepela nango et na yo pe o sepela nango gloire à Dieu non na ko sepela na za mutu mona kaya je peux ou ne pas ko sepela mais ceux qui eza pour na le kuma nzambe gloire à Dieu mais c'est aussi le site salinini nazo tuni kwa stratégie nous là yo ce n'est pas mais c'est balibanais ken que balibanais lelo lesa biso boudin na poko tout le boudin lelo mais oyoka na bino zelo oyoka donc mon frère moi ton grand frère te dit que but nanga stratégie nanga okosepela nango nga na kolonga vie na kolonga maman ouais maman donc comme quartier au salaka bonjour vous avez 50 000 là je dois donner un petit à Katinga Maïwana Maïtonda qui est là. Il m'attend à la porte. Bakatuna na mimi na mkongo. Oui oui. Moi je libanais. Basa mbungu. Nga na libanais. Na pesa papa ba ngana zuwa ke kuso pema libanais. Pesa ka bon ça nini? Pesa 50 000 là. Attention na zo isa. Pesa na 50 000. Mama mokati yango na kata ndako. Ponga na samba ka mikolo no sama kelele le biso. Na mulongo so moyo yelanga awa. Awa. Okopela liboma. Okako ndona nelanga mutu mususu sima nango bazuba yako bweke pa inanga ya waponga na nyoko makandengo migongo fana ganga. Na mwana mtu mkona kana mone la ngaya. Taka kama ndio ndio mwana. Bila mapamba mbala kwa kama be. Ozoka? Ozoka ye? Oyoki siko bibi. Oyoki ye. Yozo ndio mkati yango. Ngoka nini tokendete diplomate mobimba. Pays ezo selelo kwa msusu pa inayo. Yoke nini ni pays no tokende ko bota na ko bota bana ndenge na ndenge. Sila Japon ko bota bana. Boni boy. Ebe ko yoko bota na rwanda ba ko ya. Ça va. Sauf en Chine. Grand frère, papa, na Tikibino, parce que ambiance na messé na mon sous-douté. Je pense que je n'appelle des temps pour Vandawa, na kinde na sala, ce qui peut pleurer à Dieu. Na ensemble pour na bino. Kutu bona ngaite. Pour mon curé à Saint-Joseph, faut que ça nous coordonner na ngai. Hein? Avec Robert. D'accord. Ça va. Bon, grand frère. Merci en tout cas. Vraiment en tout cas, prier. Non, ça me l'amie parce que c'est vraiment le but. Stratégie nanga. Oui, on a but nanga. On s'en va parce que vous allez maman, on doit s'en avoir le midi. Encore le côté. Bila moi ça me la ngango. Hein? Lela utaki poto ça peut ko flatter par bateau mais nga za le lamba. Bitende. Hein? Ozo ka ngaba zo finga ngaba bila bitende. Ça c'est Charoufa qui m'a envoyé. C'est ça va pas non? Azali mwana. Faut pas te rabaisser. Si tu en as marre, mais bon, vas-y, va chez Cécile ou chez Clémentine ou chez Sonic, je ne sais pas, en bas, en tout cas, à ma tête, je ne sais pas où. Sors, laisse-moi la paix avec les enfants. Tu sortiras. buku lupango eza na kombo na nga mpe eza na maboko na ngai alors nazoteka lupango oyo dudu bozokelela bino nyonso otala so nganto na okende l'erreur que je commis tozobima na ndako oyo na monongo no asombo bokolala na hôtel de ville na porte wana nayebi so ndenge oza mokele na ngai maputa charge bakatikana na maboko tanda citoyenne kula mwasi azokende yo mpe landa eka okolukela yango okolukela hôtel de ville sur chambre yango mpe bachambre ezalaka te okolukela yango bachambre yolo bengi nyozotikala koloba nyozotonganga ngai nakende wapi bokeleli nazokende teka lupango mpe moto na kotekela yango bokozata na force omwana tokobengela bakobengana maboko nalobi mwasi no aya olala na mvwezolo basala elumbalumba omoni motuna mabaya pamba landa ebokende botikela nga lupango loka yo lelaki biso bana na yo tikanya lupango landa ebokende soki wapi obolelaki kotwa biso ifallait que tu tika biso tovanda so tozwa ta mambongo ebele oye kobima obi bo nga papa na bino wana kutu si tozwi na biso mais nango kutu tozwi te omoni kaka baboti tozwa na tokolata bien bana na ngai ozoya ozolia na yo mpe wana mpe ozosepela okanisaki ya kopia biso je suis diplomate diplomate de l'antiquité
Vous avez compté diplomate, il y a antiquité, il est là. Et ça continue. Si je ne suis pas en fonction aujourd'hui, j'allais Mboka. Mais je suis encore diplomate jusqu'à présent. Mais quel diplomate, papa? Vous avez le ministère des Affaires étrangères, allez voir mon nom. Je suis. Mais c'est la héroïne déjà qui est diplomate. Nous allons sous une pour mon côté. On peut battre. C'est honteux aussi. Tout ça, c'est diplomate. Il y a antiquité, tout ça, c'est qu'on attend. Attends, pas diplomate, bon, vous avez été. Ah, c'est de la pierre taillée, vous avez diplomate. Quand il y a ma coloté. Vous avez une tour. Yo. Bisanga mbongo boni nanu lesaki ngai awa nalingi kovimba libungu makambo batu nakibula na yo ya nzoloko yo kata wana nalembi omwentinga mama nasangi ndaka libala omona kite aboti bino na papa mosusu papa baza mabe oyebi yango te yangani wako biloba omona nde na mosala yo okoyoka nalinga kosona kate so mokotonda okoyoka nde na mosala yo zele okoyoka ngai Mama! Azaka na tinaki. Je suis des fois, il est bien de pierre à maille. Donc, quand on a besoin de Mindondo, au Tindi pour aller servir un gâteau. Ah, tata tinaki. Si abini ala kinga itabini na. Mais avant, abimo, personne ne doit qui c'est bon abimi na. Bon, on a ce qu'on m'a beaucoup na memeli qui c'est ça salité. Et le docteur Maï voilà. Ngai. Bon, bien on te ça, sous-abi. Yango yokoma watana mtana posa mai te amena kama mai. Sikona kisi visuna meka. Kisi zao kama, nebi kisi zao kama. Mika na mai. Est-ce que ni sida ndo mulangi yango? Oyo ti kala mingisi. Eko kite na bakis. Mela na tala. Si ça. Ça va, tiens. On doit lui battre la face à la main. Oh, il va me battre la main, il est qui? Il y a un porte à bibende qu'on a son ammoniani. Et alors, sécurité porte-moi avec ça. Porte, on a fait des antivols, les penses dans la sécurité. La bague, c'est pour la sécurité. Il faut lui battre la somme, tu as un compte à vitamine. Moi, tu vas dans la bouteille, bon. Pourquoi nous appelons? Qu'est-ce qui s'en est? Ori nango yozo banga penza, ifalo ko banga nzambe nende ngwa. Ye na usimba isusu na memi ngambo. Mama obali tiko bosa lotsela kata verte. Oh? Nous au Canada. Mais batira na kata ma yebi bien ko tira na mai banda kala ko di bande ko. Nini boy? Bosi vous la autorité. Na kamati la na tia una reshe mwezo toka. Kazambo na usi ya kupanzara. Basta mwe. Bakisa mai ndenge ni penza mai nde bachaka ngo limite mai yango wana na kubatsa ndenge ni
to yobe usakisi penza kava batsama babatsa Yalan. Wapi kesi? Kasina kezongisa. Kesi na kesi. Uso milito saniso. Ndimo bomba ngoto. Nese fungo fungo mangamu. Fungo zo ndayo so spoye vula bomba. Na kezongisa memu na nyama iba. Netiya na bomba kesi wo yo la afko. Oh. Nani huyu? Asante. Bonjour, monsieur Kwedi. Quand vous allez, la santé, ça va? Les affaires, ça tourne. Fatigué. Bon, monsieur Kwedi, je crois que tout ce qu'il a eu temps pour réfléchir. Et dans ces cas, si vous acceptez que le problème se règle à l'amiable, on prend l'affaire, on le classe, on l'enterre une fois pour toutes. Est-ce que vous me comprenez? Oui, est-ce que vous comprenez l'histoire? Bana babota na ndako yo. Papa bota bango azali. Naki côté même papa bota bango. Mais quel est mon problème dans tout ça? Voilà. Monsieur Kwedi, puisque je connais qu'on imposé client à papa ou habité, alors que mon client reconnaît que vous êtes son père légal, compte tenu des éléments que je venais d'énumérer la fois passée dans la Zalakia. Mais le papa là, il le reconnaît. Monsieur Kwedi, on n'a pas le temps à perdre. Donc on a beau tout régler le problème à l'amiable. Je crois que la seule institution catholique, c'est le tribunal. Or, dans un tribunal, monsieur Kwedi, devant une audience publique, où on donne l'occasion à tout le monde d'assister librement et gratuitement, monsieur Kwedi, je vois déjà les inconvénients. Et c'est misérable. Misérable, quand je vais dire que ce ne sont pas mes enfants, c'est misérable. Ça sera une occasion. Et que leur papa est vivant. Ça sera une occasion, que M. Kwedi, Baza stérile, Abo Takate, Baza ko humilier, Baza ko ridiculiser M. Kwedi. Un homme d'affaires de votre rang, connu dans la ville de Kinshasa. M. Kwedi, vous souhaitez rentrer? La presse à son tour ne va pas vous pardonner. Pour moi, journaliste Baza sur place. Ils vont publier des articles dans les différents journaux. Hein? Pour jurer les Tekama. Et M. Kwedi, mais c'est grave. Banawana. Oyo, j'étais droit d'affiliation à Bango. Droit de filiation, s'il vous plaît. M. Kwedi. Mais au coût des dommages, Bango très et trop cher, M. Kwedi. Mais et ce papa-là, quel est son rôle? Le papa là n'est pas connu. Papa géniteur. Le papa là n'est pas connu. N'est pas connu légalement. Parce que personne n'a témoigné. Je parlais. Je témoigne. Mais c'est je parlais et je m'en vais. Bon, bien, en tout cas. Quoi encore, M. Kwedi? Donc, la audience sur la jeunesse ailleurs. Pourquoi pas? Place pour plus d'informations, il y a des places dans la tribunauté. Mais au moins, avocat, ils comprennent l'histoire. Non? Ils comprennent quand même qu'il y a un gâté. Et c'est quand on a la beauté. À vous de réfléchir. Bon, fais ça dans 48 heures. Attends, j'accepte. On dit que nous avons un gambo, on est habité. Le bien,
tata na bango azali et puis avec tata na bango mais bana balingi na bango yete bayebi ete kodi ba c'est bana tina koyina ye oninga bokende kuna nga okende kosambwa mtakosa bongo bana mokili ezaka ngai mais ozomona ko yo bokoli bango lifuti na opesa liti zongisa bana makolongo baza bana na yo baya kovanda so na ndako oyo ata bavandi ate mapango ezali ebele bake ovanda d'abord baboma ngai so moto arrete koboma yo ozongisi ye abongo bien sikoyo mais mapango eza bakende ata lopango mosusu bake ovanda moi ça va encore parce que nayebi pa utaki na bokoli ye nayebi kaza mwana ngai te mais quand même ndimi ye moko nyonso yango tozolobaka obike bazoyebisanga nga mpe nalia motu ezosalanga mpasiokole banyama bafiançai na ye ça va encore nakosupporte libala na ye maka bafiançai yango yo osupporte yango nga nyaloba na bazoyebisaka nga ke basi bakei kuna na zone basali mariage civile kuna na zone déjà nakoyokaka ngo koyoka nayoki yango na bato donc basi bayebisi yo bombi lisusu makambo wana nabombi yango bayebisi nga kaka be lelo oyo nde bakosala mariage civile sans ke biso toyeba lobakei ya tata na ye nayebi te tata na ye akendeki kuna ye tata yango tu namona yebandaoki na nani sikoyo puisque mariage civile ezalaka baparent fo azala présent bakei na banani nayebi te bandeko balobeli nga kutu bazokamwa ngake napesa bango masanga nazokamwa ngo kokamwa oyo complicité ya mboko ya grave donc moye confiance eza ndenge nazala méfiant te na ndako oyo même likambo oyo mpo mwana na yo obombi yango kaka boye nayebi te bozalaka bongo bino basi ndenge moso mwana komi na zemi nayebaki te mitango zemi kobima yo koka mwana wana komondi Bonjour papa, bonjour maman. yaka nano yo osala bala bato oyebi te lekwa nini wana mozoki nasala libala no kitoko ezala kitoko bato baya ebele na recevoir bato awa na lokumu mpe mwana okoli bia kata ndako ozoki osala bala biso toyebi te nani azalaki tema libala wana bapara bazali okende te papa na bio mais alors ndenge nosoma bandenge wana nga napesi confiance mpo odecevanga na soka nango boye kota te nayebaki te okosamba wande wana lendo bonjour papa bonjour maman bonjour papa c'est quoi ye nde moto yatema makambo ngo ye moto akompaneki na kata libala ye nde moto akenda kotika yo ye osala nini dawe osala nini mindolo bongo alobi aza témoin mais alors ye kosala nini awa soki témoin te qu'est-ce qu'il vient faire qu'est-ce qu'il vient faire ici on le met dans la biloko na c'est-à-dire que c'est-à-dire quoi bombani na ngai yo nini mbai na ngai yo ningana mpo na bominga nazotala ozwi likongo tubinga na motema mpo nini masisi yaka yokovanda bino soki okosenga pardon mbala moko so omoni papa okomi sikoyo okomi baba ozomona nani tiki fai nasenga nani mama liboso sengaka pardon mama pardon dimbisanga na makambo nyonso elekaki awa soki ngai nasalaki mabe olimbisinga meme nasalaki mabe te limbisanga kaka po tobandi mpe mbula sika olimbisi na bolimbisi nazopesa yo nakosenga bapardon wana parce que ozali mama a deux titres oza ya liboso mama oyo abokolanga awa ya mibale ozali mama ya mwasi na ngai to bokelo na ngai yango na bi ozali mama a deux titres vraiment na bala ono na bala sa mama soni te funa bala ba sepela na makambo kolinga na sala ba aventure te me feza libala solo
oyo bato tu ya famille bakondima tu bakosepela nango na bale na ndenge ya bien bato tu papa pardon na ndono soki papa omoni testament asali mpona pesa biloko nyonso nasalaki testament oyo mpona pesa biloko na ngai nyonso naleki kodecevoir ngai je ne sais pas encore eloko na kosala na yo ozomona ngo nasina balingi papula deja je ne sais pas peu de testament et vous n'existez plus, vous deux. C'est tel que vous êtes. Na yo na mama na yanga, na mama na yo. Bukongina, bukamati bilo na bilo bimi na ndako yo. Et buke libera botinga yenye na ndako. Ndako na bilo na nyonso. Na kopesa ngo na bato Caritas, bato babola, basa ngonde bani basala. Ngala kena ngai na kuvanda na kovanda. Naza calme. Non, mais tu vas servir Nzambe. Nous allons aller boyer bobini, banda malembe na kana porte ngai. Maman, mon bal no mutu mabe. Oso kabeli mutu loko siko comme obeko boto na ngoli susu. Et ça appelle remonter. Mais ça c'est ndeto bandi pe ya biso sika vina biso malenga malembe ka to banda so mablo na biso mukana na zo rezone nanu makambo ngo. Bapere balinga ngate bamere balinga ngate bosiko ngana na te to bandela kosomba vina biso malembe nzamba kosalisa biso to banda ta bongo siko kamati bilo apesi nga siko ando boto na boto lila ngo supu quand même papa na sing pardon ozo pasula susu nikanda opia ki mwana na yo zo pia nga bolembo. Et voilà. Félicitations, mon fils. Félicitations. Il fallait en arriver là, c'est qu'on commis. Mais que moi, nous, et Doudou, à cause de les stratégies et tout, aux anangos, le papa, là. Félicitations. Oui. Puis il fallait quand même, vous voyez, c'est un qui aussi, mais je viens de l'apprendre, mais c'est bien ça. Tu as l'étoile de Doudou Ngafura. Voilà. Ça, c'est mon fils. Non. Zana Makila. En tout cas, je vous remercie, Mbanda, pour avoir accepté mon Nanga Nakatanda Koyo. C'est très très bien et félicitations. Alors, voilà, tout ça, la fête, il y a ma casse. Ouais, tu vois, on fait ça. Bon. Tu me les payeras cher. Tu me les payeras cher. Ma sauce, c'est un autre bleu. Bon, bien, ma sauce. Bête à ora. Non, bête à ora, non, bête à ora. On se va balouer le lycée. On tient ma chance, la vie n'a rien à comme le tout va stratégie au vecteur. On a bête à ora, non, mais l'on avec la nakuta mutu mona katanda ko isuste. Nakuta mutu tena katanda ko quitter la vie. C'est quoi? C'est quoi ce qu'on doit avoir? Tu kana ndo ndengwana. Somba tu kana ndengwana. Obe sapi na ngai ya. Utongo no sama mabolingo ngamna no sama mabolingo. Et yo to la base de ma camionneto, un papa irresponsable, un papa irresponsable de ma camutu. Comment t'as moi ça camarade na yo, tout le monde a bien. Est-ce qu'on vit à bana tu baby? Est-ce qu'il passe à se belete na kisha sawa? Au monde ba wote. Il faut pas moninga dans moi na même azana yuma na buyuma ni ba metana na ngona na buyuma mais on to moi na ubotaka mutu azana yuma metana na moi na tika na buyuma na ye buyumeri na ye apana yonde ubotla ka ina mulili ubotla ka ina mulili passe la na dei des enfants mais venez voir mes enfants na mutaka bazoko ko ya boti de voilà les petites cotisation mutuelle tout or que yom de zo moi na
un papa irresponsable. C'est ce que le temps la vie n'a pas fait. Nana pas la koto ma bena kene kuna mambe. Voilà maintenant. Je suis diplomate. Je suis diplomate. Diplomate et antiquité. Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondelio, na fukamiye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber, nzela wana laisse tomber, ezaleli wana nabondeli yo nafukami ye, laisse tomber, nzela wana laisse tomber, ezaleli wana gome il faut gommer, bapoti nyonso ya yo osala laisse tomber, laissez tomber, ezaleli wana nabondeli yo nafukami ye, laissez tomber, nzela wana laissez tomber, ezaleli wana gome il faut gommer.